Mbote na batali pe na balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba. Merci susu mingi na bandeko oyo basalelaka biso ba video. Pona kosala video ezalaka facilité, esengaka énergie, esengaka temps, esengaka volonté. Tozo senga bino pa merci ndenge toloba na réflexion. Soki liloba musu ezali kola merci tonga to bonzela bino ango. Mais tellement ezalité yango tosuka kaka na merci. Voilà. Chaque lundi tozoka ba mitona na biso teba koyanola yango na ko répondre mutuna oyo coach manager mama ayeba ko tuna biso différence nini ya age between mwasi na mobali pona kobalana. Wana za mutune tunami na réflexion na semaine oyo ya coach manager mama mega ko pesa ba exemple ya ba âge mais les solongo nyonso et bimi to ezoloba na étoile par rapport ya papa Kasi waza pasteur na Congo ya église primitive ndenge âge ya za nango 70 ans azui mwana ya 18 ans nde place problème ezali yangwana oyo mati na toile papa Kasi na kota na ba réponse na ngai na kozangisa kopesa mbote te na couple oyo ezosimba réflexion na 2024 Clarisse Lupengi mwasi ya pembe ya propre pe ya kimia. Alors soko tangi koma folo baka force plus force égale force wano moni siko Marcolino Daroma Claudio wa mobali na e très fort couple moko danse bango to azo soutenir biso na 2024 pour na réflexion et qui ne pena liboso na kozangisa kopesa supe mbote na ngai te pa ya architecte ya monene na mboka Luanda Angola Kisalo Sébastien Tepa Mvumangi oye wana pe bazo simba biso na mboka ya Luanda kobosa na te Adam seke so na ngoli la foudre moninga faka Kente Fermino ndenge Angola ba onto zo soutenir biso na ndenge ya réflexion Angola na kati Angola pe tozui élément mususu ya makasi oyo bengam na kombo ya Mama Love ndenge coach manager Mama Rebecca Lobaki Mama Love azokoma mokonzi ya réflexion Angola ngana oboka message pona Mama Love merci vraiment ndenge ka coach manager Mama Lobaki ke Yikola merci tout ça le bapsusa obakisila yo te ngana senga na yo soki possibilité ezali ya olukela biso ata motu mo bemi bale na ndenge Angola kwa basala pe intervention ata ndenge osalaka esa biso malamu makasi pe ezala lepamboli mpona baoyo nyonso bakolanda biso topesi pe basalam ebele. Alors pona ko répondre na mutuna ngana ko répondre na 3 volets. Premier volet ezali kotala ete na Biblia obiso totanga ba Kristo ona obeta ba solo ya mfumu tsako te mfumu tsako abundana na pela makambo yemoko na biso ba Kristo tozotala ba différence ba âge eza na kati ya Bible okondi makutu te na ba oyo biso tozwaka ngolu ya kotanga Bible omona pa keno ba différence eza pena kutu eza pena ya trop soko tali histoire ya Ruth na Boaz omona deya ke gap ya âge déjà eza pena ya black te pe so tokesu na likambo ya David lela nunaki esenga bazwile mwana wazaki moseka pona a soutenir ye ata mwana ngo kuta abimisa bitumba na bana ya David na ba âge déjà na Biblia to mona da ba gap ezaki déjà ebele. Alors pona ngai pona nga eza na basi na meka déjà kotuna pe basi na sola pe na ndeko basi déjà na si bas 5 femmes na sola na bango pona likambo kotuna likambo oyo ba réponse ezali kaka na bango ki nga kono linga na nga nazwa na mobala mokolo makasi pona mobala mokolo makasi akobokola nga malamu
mpona mobali ya mokolo makasi akozwela nga mbanda te, mpona mobali ya mokolo makasi akozwa nga lokola mwana. Eza na bana basi to bafemme oyo bapreferera mwa mpa mibali ya mikolo ya différence ya baage ebele. Kotala Macron président ya France na mwasi na ye bomona da gap déjà eza déjà pe ebele. So tozongi na barealité ba mama na biso na batata na biso bagap mpe ezalaki. Okomona mama aza na age ya moke metala tata bino age ebele akomi koko avant bino déjà bobanda kozwa makasi na nzoto ezalaki. Koloba lisumu nga na oloba déjà ya lisumu te mabe mpe na oloba eza mabe te mais eza likambo ya choix ya moto. Bapaster ebele oyo peut-être passé kasi ndenge asangisi bango so na 13 femmes yango peut-être eyebesa libaku. Mais koloba ete kazwi mwana ya mwana moke mwasi ya mwana moke eza eloko ya sika te. Kester na mwasi na ye oyo ya suka mama Florence otala mbula Kester a mwana 1957 tala Florence aza mwana okesera kobota peut-être pe koko. Papa Wemba tomonaki ava kufa bafoto mo ebimaki oyo amemaki mwana mwasi oyo asentaki ya mwana moke. Okotala age wana kozala pa koko be koko ya Papa Wemba nabota na Papa Wemba. Mwasi soko akoli pe makambo ezala choix ya mwasi ye moko soko alingi tata wana alingi. Mais pona ngai moko na nga Kambulu na bana na ngai obe na mwana oyo alingi koyoka conseil na nga na loba na ye keno ekozala malamu mobali na yo azala mokolo no kaka maximum à 10 ans. Ekozala pe malamu kozwa mobali vraiment te bozala pe age moko. Pona nini? Pona age moko déjà na tira mwasi nga loba mwasi abotama mokolo. Siko soko azwi yo boza bato ya génération moko age moko pardon ekomaka ba différence wana age emonanaka. Ba mibeko mwasi na kopesa ba bilembo na emonanaka. Ante taki mwasi pakolaka vitesse ayaka ko rejoindre age ya mobali. Ya ngai pona nga na olobake soko olinga linga no me aleka likola 10 ans te. Azala pe age mona yo te. Mesala bakamba bangenge kaka kwa. Voilà. Wana eza ba conseil onga na kopesa na bana oyo yanga to na bana oyo balingi koyoka ba conseil na ngai. Pona kozwa pe mokolo makasi yo za elenge bongo ndenge ezalake mobali abandi kolemba na ye mwasi aza na besoin kebina mwasi aza na besoin sakana siko baposa misusu mwasi azolinga sala mobali sa lekango obezi mobali sa lembi ekomaka problème. Ata winde balobake mobali akufaka na force na nzoto menga pe na kompe na koki pe kolobake basi pe bakufa na force na nzoto. Po nazomona tina na moya lelo tozali na 2024 eza na basi misusu baza na ba 70 ans bazo continuer koluka mibali. Amsu pe baza na ba 80 ans ezo dépendre de anticorps ya moto ndenge ezali. Voilà, nga makambo ya age pana ngai o passé kasi azosala nga na omona onka ale msusuka mwa trop ndenge azozwa basi ebele wana na omona ka mwa ekombe ka mwa trop. Mais so tali na likambo ya age oyo mwasi ya papa kasi azwi bandeko na nga na koloba na bino ezala ba pasteur ezala ba politicien ezala ba musicien ezala mobali botalaka bato wana nyonso oyo remarqué pe kabima na mwana pe ya age ya mwana na ye obe azobima pe na basi pe oyo bakozala bakoko na ye. Mais tellement passé kasi abimisi yango na étoile yango boti ba problème oyo. Mais combien de personnes oyo baza obe combien de pasteurs obe combien de politiciens obe combien de bayembi comme ba chrétien comme pe ya oyo tobenga ya mokili musique ya business okwa ko remarquer bango pe oyo na basi wana pe ya mikeleke te comme eza likambo ya choix moto mingi yo mwasi oyo koli yo mto kosala choix. Ne balobake mondele soko aussi 18 ans oko décider
oui mais nga na koloba pele mosusu ekozala malamu ta décide na 25 ans wana bol na ngai mpona na 25 ans deja ozalaka mwa kokuba okoyeba déjà bien vraiment ke te place nazokende na ndimi tata oyo aza mokolo na ngai ya 50 ans na ndimi tata aza mokolo na ngai ya 30 ans yo ndimi yango seki baconséquence oyebi yango obi oyo okuta na kati kuna etali yo mais nga mpona pase kasi esali nango ngai wawu te eza normal mpona ezosalama nango na kobombama ya bimisaka na étoile voilà wana ezali point de vue na nga mais oyo mpe nakosenga na bandeko nyonso oyo bakozala mpe na makanisi ya contraire na biso pourquoi pas okosala biso mpe ya video na bino ekosala biso malamu makasi na bandeko misusu bamekaki kotuna ngai mpona kosala bavideo babike tokosala na lolenge nini bayonga bayeba ndenge esalamelaka eza trop facile foni na yo kofilme na boye te filme na boye so filme yango na boye otindeli biso yango nde oyo ekozala to malamu na etime ya réflexion ndenge elingaka ezala merci wana eza point de vue na ngai nakozela mpe nayoka ya bino mpona moto aleki moto awa azali te biso no tosangisaka baide. Thank you so much.